Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission Bokoka Bayindo en direct à Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino bandeko nyonso tika nyonso bozali kimia nzambe zala kati na mabota na bino. Tobosani te bandeko na biso kuna na Goma na Kivu. En tout cas bandeko tozali na bino na Caire. Nzambe apambola bino. Toyebeki ya solo quatre coins ya République démocratique du Congo mobimba tozali vraiment na problème makasi. Kasi ya solo bandeko lelo na ye koyebisa bino ke makambo ezali koleka na Congo na RDC toyebaka yango vraiment ezali congolais nyonso surtout faut apprendre conscience. Conscience na biso bakongolais fait ça là. Totika bafutilité na biso oyo ezali ke tomipesi mingi na makambo etali ta mosusu miziki. C'est vrai toyebi miziki ezali ya biso nyonso tolingaka yango. Meme mindele meme bachinois bato nyonso na mokili balingi miziki oyebi ke miziki balobaka ewuta na lola ye moko moyini satana alingaki miziki mingi kasi ya solo lokola tozali na mabele oyo na mokili ya tata mokili mpe mozalisi mpungu tulendo biso nyonso na mokili il faut toyebaki ya solo miziki ezali mpona motu nyonso ezala mokolo ezala mwana kasi likambo ya mabele ezali likambo oyo nzambe asala yango mpona loposo nyonso na mokili eloko ya motuya apesa biso na mokili ezali bongo mabele ezala bafourmi batambolaka likolo ya mabele bapesa bango mpe mabele na bango bafourmi oyo bazalaka na RDC ezali bafourmi oyo te bazalaka awa na mokili ya poto na Allemagne to na France. Donc bafourmi ya RDC mabele na bango bapesa bango ezali bafourmi ya RDC toza na banyama na biso toza na biloko na biso nzambe apesa biso toluka yango te to toya te biso moko na makasi tobotola yango kasi ezali bakoko na biso bango baheretaki yango parce que nepoke wana ya kala mabele mpe ezalaki ntsaka ve bango mpe basalaki mpo basala bazwa yango me ezalaki elaka oyo tata apesaka bango ke bokende mabele na bino yango wana tokuta bapiki me bakoko na biso bavandaka na bapiki me babota na bango kasi ya solo depuis 1960 biso babantu toignora bapiki me tobosanaki ya solo bazali bandeko na biso oyo bango bazali baautonome mabele mpe bazambe ebele ezali kuna ezali mpe ya bango biso eteni ya zamba tozwaki toye kosangisa na oyo ya bango tovandi na bango trouble oyo ezali koya na Congo des autres oyo bitumba oyo ezali président Félix te mutu aye kobanda yango bandeko toyebaka yango malamu biso bakongolais nga nazali koseka moko nazali kotala bato baza kosala bemission nazokolela bango mawa parce que mpo na bango président Félix ye mutu aye kobanda abebisi Congo président Félix abomi Congo abebisi Congo me bandeko président Félix abomi Congo te président Félix aye kokuta Congo déjà ye moko alobaka yango ke Congo yango ese ebeba azaka na raison bato bakomprenaki te pourquoi alobaki bongo il fallait tosala analyse toyeba mpona nini président Félix alobaka ke Congo ese ebeba Congo ese ebeba parce que bamindele oyo tobengi Union européenne bandeko na ngai bango bato baye koboma Congo na biso toye nango te tobandela makambo etali ba esclavagisme wana eza biloko ya kala wana bamindele bakoko na biso toyebi ke bakoma bakendaka basclave na ba Haïti na ba Amérique du Sud bakoko na biso bakendaka partout epai na epai mais ya solo bandeko na ngai bato bomoni na nsima Union européenne ba-européen bango bato basali ke ya solo lelo RDC oyo tobengi Congo mabele bakoko na biso ebeba depuis Sarkozy azwaka bokonzi na kati ya France nasi bato ebele ta so bayebaka te toyebi yango Sarkozy azwaka mobeko alobi ke ya solo il faut pays lokola RDC akabula richesse na ye na bapays voisins
bandeko eloko wana nyonso toyebi yango totelema tolobaki non 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 comment mais or bango ntango bazwaki décision lokola biso toza bawombo na bango toyokelaka bango bandeko na ngai décision na bango ezalaka toujours ferme pion na bango oyo bango babongisaki mpo adestabilize Congo ezali bongo Rwanda Paul Kagame bamindele baeuropéen balobi susu chose grave balobi ke biso babantu toza mayele te do mayele mpena na mitu na biso eza te yango wana il faut batuti rwandais badirige biso parce que bango baza plus que mayele ke biso me babosani ke ya solo biso babantu tosalama na mokili liboso ya batuti biso babantu tosalama liboso na bango mpe mindele tosiviliza mpe bango po bato oyo lelo baza na Egypte ancienne ezalaki biso nde babantu mundele aye kozwa force ntango asali munduki nde aye kosala ke aya kodestabilize bapharaon na biso à l'époque inutile tokena babiloko wana mpo parce que lelo nayeli bino kaka masolo mpona koloba ke destabilisation oyo bazali kosala badestabilize RDC ezali bongo Union européenne bango bato baza kosala nyonso mpo Congo ekabwana susi na bango ezali Rwanda ayebisaki bango boye il faut Congo apesa ngai 300 km depuis Laurent Désiré Kabila 300 km wana bandeko donc eza neti lokola biso toza na limana oza na colonne ozokende Paris donc okomi kota bafrontière ya Paris tala distance wana bandeko eza 2 fois te donc eza neti moto aza na Kinshasa e aketi na Mwanda donc ozwi bakasangulu basona bata bakisantu bakimpese donc bamboka wana nyonso bankamba baluozi nyonso topesa bango soki toboyi kopesa bango mabele wana il faut tofuta bango 60 millions chaque mois donc gouvernement ya Rwanda bajijaki bongo ndenge balwa te toyoti koyoka yango nga naza komituna en tant que congolais 100%. Congo ezali kaka Rwanda te Congo ezali pe biso toza na Congo central bato baza na Bandundu Kasai Équateur Katanga Lubumbashi lokola bakabola kabola yango basala bapolitike na bango na république euti koleka po bakomisa Congo na baregion ebele makambo ebele basala wana donc bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo Félix aye kokuta ke Joseph Kabila futaka déjà 60 millions wana selon ndenge bascription bimi toyebi te est-ce que mokolo ezali faci akobetela biso mpe masolo mpo parce que président akoki kobomba lisusu te makambo oyo ezali koleka na mboka na ye parce que peuple azali koeveye mpo abundela mabele ya bakoko na ye mais fo ayeba mpe verité eza te ke biso président oleki kaka olobi ke bobima bobundela mabele non Laurent Désiré Kabila alobaka verité Laurent Désiré Kabila alobaka verité aye alobi ke non batuti bazolinga biso tokoma bawombo na bango mpo babotola biso mabele 300 km ekosalama te il faut peuple bozwa balance mabanga eloko nyonso toza nango bima bundela mboka na yo yango moni biso bakongolais à l'époque ta toki na poto tobundaka mpe bato bazalaka mpe kuna bana ntango batelemaka babundaka mpona kolakisa ke bayokaka mbela ya président de la république le commandant suprême
Alors, Fachi Beto, président na biso lelo, yo yebisi ka peuple to bima, biso pe diaspora to bima, biso nyonso to ba congolais to bima, to bundela mboka, tozomona ba ministre baleki, tomoni porte parole aleki, Patrick Mouya, alobi to congolais nyonso to bima, bato ya media keba koloba te, soko meye koloba video na yo, ou bien chaîne na yo ya YouTube, bako bloquer yango, bona boye. Mais non, président yaka koloba na peuple vérité. Botala po to bundela siko mboka il faut yebisa biso vérité Rwanda alingi nini eza likambo kobomba te biso deja toyebi biso bakongolais mosusu toyebi ke c'est les européens baeuropéen bato bazali na nsima ya Rwanda bato bazali koarme ba rwandais Paul Kagame ezali bongo ba européen union européen apesi bambongo apesi makambo ebelebele tomoni M23 bato baza koarme ye ezali bongo barwandais barwandais baza kozwa minduki wapi epai ya bafrançais bafrançais minduki ezokotela wapi minduki ezokotela na uganda parce que uganda bakóma na base ya baaméricain mpe esalama kuna oyo ya biso kamina ekufa félix ayaki korenouvele yango atongi yango asala yango kitoko tomonaki banorme na yango ekómi kitoko donc ifale kutu mapinga kuta kosakana te baza kuna bakobima kala te mais kasi ya solo président de la république yaka koyebisa peuple na yo vérité ke no bobima libanda po bobundela mabele ya bakoko na biso tala problème ezali boye 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 les garas de la nation mai se sopani eza lisusu te oprotege Paul Kagame bimesaki kaka na poasa soki ezalaki bacor basalaki nini mpo na yo loba yango soki ezalaki bacor ndenge Laurent Désiré Kabila alobaka andimaka na abimisa yango na poasa ke basengaki ngai napesa 300 kilometre bango balingi baya bakoma bawombo baye awa bazwi baposte nyonso tu ministre affaires étrangères ministre ya défense mais ntango nalobi kaka ke barwandais oyo nyonso tu oyebi rwandais bimozonga bango nyonso tu bayeki nanga bakimi na bango Laurent Désiré Kabila alobaki yango yango tozali kosenga président de la république Fachi Beton président loba na peuple vérité ntango ozolobaka na peuple bobima libanda mais peuple aza kobima vaguement aza koyeba na ye te aza kobundela nani aza kobundela yo idps nani likambo nini Kagame abima wi mais asali nini alingi nini peuple faut apprendre conscience ayebaka aza kobunda azobundela mabele na ye mpo na likambo etali boye bandeko na biso ya Kivu bakufi mingi plus de 10 millions de Congolais qui sont perdus leur vie bato baza ebele bakufi barwandais babomi bato na ndenge kosakana te félicitations vraiment na bawazalendo oyo bazali kobunda baza kobundela mabele ya bakoko na bango ils ont compris soki lelo bawazalendo bazwi minduki ya solosolo Rwanda en tout cas retenir te parce que bango baza baautonome bakolo mabele eloko nini baza koshue parce que bakolo Kivu Sud Nord baboyi na bango même bapeuple ya Goma bamassacre oyo barwandais basali na Congo bandeko nayebi te soki oza congolais ndenge nini kotortire koviole koboma basi baza na bazemi kokata kobimisa basi bamabumu koviole bamama bapapa bana basexe na bango kokata kele oyoka mpena humiliation oyo barwandais basali biso na monde mobimba baotala un petit pays comme Rwanda parce que baoccidentaux baunion européen bazali kosoutenir bango bafaire agenouer biso bacongolais babantu epuis babimisi biso susu bazoba tous les bantu bapeuple bantu nyonso to baza na Afrique batomboki mpo baivoirien mpe baza babantu bapeuple ebele baza na Afrique baza babantu mais koma sikoyo
majorité ya babantu oyo baza na kati ya afrique mobimba bino bolobaka minorité ya batuti oyo baza na afrique bango nde baleki biso na mayele yango bandeko biso bakongolais toyebaka yango félix tshisekedi te aye kobunda bitumba oyo aye koluka ke koeveye biso kutu tocomprendre ke paul kagame tala eloko alingi yango oyo 60 millions félix aboyi yango nde bitumba ezongi ndenge toyoki. Alors, félicitations à président parce que 60 millions, c'est beaucoup d'argent chaque mois. Alors, Joseph Kabila fouti bango combien chaque mois? Bazui combien de millions? Ça compter que les minéraux, les français, na allemand, na anglais. Les minéraux, na biso qui n'est pas na bango. Donc, l'Union européenne, vraiment, bazali batu oyo, bazali ko déstabiliser Afrique mobimba. Donc, biso africain, il faut tout ça l'effort, bah, président la biso bazali ko gérer biso en Afrique, bah, comme à l'esprit patriotisme, bah, peuple na bango, bah, comme un grand patriote. Il faut boyer biso ba vérité, pour tout éveiller conscience, tout ba ko bundela mabele, ndenge pe mindele, bah, éveiller ka peuple na bango, conscience. Soko bayebi koza étranger okosakana na ye te donc biso mpe il faut tozala ndenge wana ntango toza na afrique toyebaka étranger ntango aye na mboka na biso aza kaka étranger il faut respecter bakolo mboka eza te ke biso toza na congo libanais asakana na yo un indien asakana na yo un étranger akotikala étranger biso tozaka na mboka oyo tovandi na bamboka oyo toza baétranger soki comme na niveau moko boye nakobima kaka étranger devant kolomboka yango toyei kosenga président abwaka mbela parce que bitumba congo yo oye kokuta yango oye kokuta bitumba oyo na kati ya mboka oyo okuti bitumba oyo na kati ya congo pesa minduki na bamapinga ya FARDC babundela mboka loba vérité na peuple congolais eloko paul kagame aza koluka na mboka na biso pesa mpenza to kotelemi olobi yango tomoni président burundi auti koloba vérité devant badiplomate abangi te alobi ke eza baoccidentaux mais eloko baza koluka bayebaka yango ekogénéralize baterritoire nyonso tu ya grand lac mpe bakolese faire te ke batuti bakoma kodirige bango les guerre ekozala longue parce que bato tu bakotelema peuple mpe bakotikala te alors faut koéveille peuple faut koloba na peuple vérité ke Laurent Désiré Kabila dit ça balingi bazwa 300 km bango balingi mabele secret mpe ya 60 millions loba yango toza koyoka yango kaka soki oza ya likuta yaka koloba yango mpo parce que eza basecret d'état bobombaka mais soki ekomi na ntango ya guerre il n'y a plus de secret d'état Poutine abimisaka basekret nyonso tu oyo baoccidentaux bazali kosala na Ukraine président ya Burkina Faso aza koloba makambo nyonso Macron azali kosala alors il faut koloba vérité oyo ya makambo oyo ezali koleka na mboka na biso parce que ce sont des mafieuses bato oyo nyonso tu oyo bayebaka yango bakoleka na bango kaka tala bilongi na bango soki otali yango mona misusu na 20 ans awa bakozala susu te général de Gaulle akufa Jacques Chirac Mitterrand akufa Macron mpe akoleka kaka roi Baudouin akufa donc bato oyo nyonso tu bazosala baza groupe skill moko boye na kati ya union européenne oyo badestabilize RDC na ndenge akosakana te y compris na babelge balingi babimisa biso sikoyo babantu toza bazoba n'importe quoi yango toyei kosenga tobwaka mbela na baprésident na biso ya Afrique et surtout na notre président Fachi Beton en tout cas likambo oyo etali mabele il faut kosololaka yango na peuple il faut koveille peuple peuple so oza koeveye ye
akozala na makasi mpe akoyeba kodefendre mboka na ye akotika te akozala toujours debout ya mibale tolingi toloba likambo etali président abwakaki mbela mpona makambo etali diaspora et surtout baartiste musicien bato nyonso tu bacomédien totelema mpona likambo etali mboka kasi ya solo bandeko likambo akokamwa le 15 février oyo Werason aza kobeta na arena na Paris Werason azali na concert na Paris bandeko na ngai me na mboka na ye bato baza kokufa bitumba esili nanu te grave bitumba ezali na Goma na ndenge akosakana te me Wera akobeta na Paris yango bakongole diaspora mosusu ya bapays mosusu batuni bakongole concert ezali na Paris le 15 oyo mboka na bango eza na bitumba baresortisa mosusu ya bapays mosusu baza kobima na mboka na bango mais le 15 oyo bakongole baza kolinga bakende kobina Wera akobeta na Paris mpo bakongole bakende kobina na Paris ezali na mwana mwasi moko ya Nigeria mwana mwasi oyo bandeko na ngai aza Nigeria nde biso toba ba Nigérienne Thames de Thames comme Thames Baby il fallait beta concert na ye na Rwanda mais annulé concert na ye alobi que jamais nakobeta concert oyo parce que Paul Kagame azali koboma bandeko na ngai mbela oyo bafingi babantu ke toza bazoba bapays nyonso bayoki yango mwana mwasi oyo annulé concert na ye mpo na kanda alobi na manager na ye na ndeko oyo producteur na ye pas question concert annulé nakobeta te tant que naza komona makila ya bandeko na nga na RDC eza kotanga bamama bazali violé na basoda rwandais alo ngai susu naya kobinisa barwandais mwana mwasi wana boyi yango totuni soki ezalaki congolais concert na ye na Rwanda Inos B to Fali to Fere to n'importe qui autre Wera to nan to Kofi to mona Kofi azoko to ba problème concert ba bitumba plein bitumba ya kenda kuna ko beta lobi ke Congo eza na problème te mais siko ye moko apprendre conscience siko ayeko comprendre ke solo bitumba pene zali po amoni ke ba 123 ba koti ba botoli penza Goma pe ba bomi batu ba kati ba courant ba botoli doki ba bomi batu ba doki l'hôpital ezali vraiment yo ka pena doki mawa plein mais tala acte au moins na mwasi asali pona kolakisa ke non azana ba congolais na motema na ye mais Wera le 15 oyo azali na concert na Paris ba congolais bazobongisa deya ba costume makila oyo ba congolais ya bandeko na bango oyo ezali kosopana kuna na Goma nandimi kote ba congolais ba okanisa ngo parce que moi je les connais les congolais alors Wera soki penza ya solo za un musicien engagé tolinga tomona onile concert oyo mpona mawa ya bandeko na yo bazali kokufa yango moni bamisien na biso baza kokritike bino ke bozala na bino na mbongo te makelela pamba botiaka vrai patriote musicien engagé concert à boya kobeta te parce que le pays est en guerre toza la guerre notre pays toza la guerre il faut koyemba kutu banzembo banzembo patriote kolakisa pena na peuple français ke nakobeta te oyebisi producteur ke nakobeta te tant que pays na eza na guerre
Français batu baza kopesa minduki epai ya agresseur na biso Paul Kagame na armée na ye. Alors ça les awa puis ça les alliés à français. Alors kobeta te Congolais pe tokende te parce que so tokei kobina directement monde mobimba pays nyonso Afrique bakomona mpenza ya solo biso Congolais tozali mpenza babolole doki mabele wana seme babotola biso yango parce que toyebi ntina ya mabele te mpe toyebi ntina ya bakufi te bato bazokufa oyo tobengi le peuple. Pour exemple kaka boyoke concert nde tomonaka na Bataclan batie bombe na kati ya concert sikoyo bandeko ya Kivu to ya Goma kuna bazosepela na bango bazobina bazosala na bango mawa eza te bandeko okosentir ndenge nini okomona ndenge nini yo ke concert na poto oza kobina me bandeko no na Kinshasa babombe ekoti eye na Kinshasa kuna bandeko bakufi okoloba nini okoloba nini yango bandeko na nga Congolais to apprendre conscience eza na makambo mosusu initi bateya biso te tosi todepasa ba 50 ans tokende ba 60 ans bandeko me makambo oza koleka na bamboka na biso soki tokoapprendre conscience te eza mawa mingi toboti bana mpe bakoli bana mpe bamolaka mpenza ke non ya solo bapapa na biso baza koprendre conscience na makambo bango mpe baza kozwa relève bakokende mpe te ntango yo teyi bana na yo kokende te mwana mpe akokende te mwana akotisi esprit wana ekoti kati na bango nde bandimi bakoma soki kuta ezalaki baconcert moko oyo yali ke wer aza musicien moko engagé neti Alpha Blondy toyebi ke message moko ekozala kuna message ya kosakana te wana ça va mais musique ya wera eza musique wera aza musicien engagé te wera azali musicien ya ndombolo akende kobitisa biso barumba bato bakobina luketu bato bakosepela bato bakolasa bilamba doki do toza na loyenge babengaka yango yango bandeko na ngai mbelaka na ye kobetela bino mokolo ya lelo yango oyo soki wera akoyoka aza na bolingo ya mboka na ye anile concert mpona mboka na ye na bandi ezala ba France 24 ba TV5 ba chaîne ebele ekolobela ye eza mpe avantage mpona ye mpo ekolakisa mpena ke non c'est un musicien oyo ya solo aza na souci ya mboka na ye me soki te bandeko na ngai ekozala critique akosakana te mpona kolakisaka ya solo biso Congolais olie ke tala marche ezalaki samedi na Paris bamusicien engagé kaka tomoni me bamusicien bazali ebele na Paris lokola bazali engagé te bango bamusicien engagé te bango bake te marche wana etali biso te il a des musiciens mosusu bayina Félix mais président Félix eza makambo na ye te aye kokuta yango eza makambo oyo des fois te eza minene eza makambo oyo na biso peuple do fo totelema so totelemi te eza dangereux aye kokuta yango aye kokuta plateforme nyonso tu ya bainstitution nyonso tu ezalaki déjà infiltré Laurent Désiré Kabila aloba yango infiltré jusqu'au sommet de l'État ye pa ye kokuta yango bongo nani Joseph Kabila tikaki yango bongo bayebaki ka kotravaille te akokoka te mais asali premier mandat mpe asali deuxième mandat aza kosélectionne bajeune bakota na armée koma mpe makasi parce que armée oyo biso tokomaki na yango bandeko tomata tokita ezalaki armée moko désordre ya kosakana te armée oyo yokaka mpenza doki ya kobeba na ndenge ya kosakana te armée na biso ezalaki ya kobeba donc armée moko toyoka mpenza doki désordre mais Félix aye engagé azwi bajeune lelo tokomi mpenza plus de 100 000 plus de 100 000 soldats toza na basoda bibundeli mpe tokosomba
bafrançais ata bazala babundela makasi koleka biso, mais soki tosengage na bapays lokola barussie bachine na niveau to armée tozala yango na ndenge Félix azosala armée na biso ekokoma makasi neti Egypte, parce que toza biso na biso bacongolais. Mais oyo Félix ayeki kokuta ezalaki na batuti bagénéraux ya batuti bagénéraux corrompi, bomoni ndenge bakimi. Tala ndenge bakimi bango moko, nanga koti kaka wana ye bakimi nanga bagénéraux bakimi nanga, tomonaki bango nde bazokima bakoti na ka bazotinda basoda bakende na aéroport bango babendani. Yango président Fachi joua baprécaution na yo makasi na bagénéraux na yo na baconseiller na yo, baconseiller oyo ezozala na bango tomonaka bambongo ya ndenge na ndenge bazozwa bazobalanse bato ebele bagénéraux ebele bazolia bambongo, les politiciens na bagouvernement na yo. Il faut faire attention, président. Nzamba apambola bino bandeko. Masolo na memelaki bino mokola lelo. Donc bitumba ya Congo ezali président Félix était aye kokuta yango, ye kuta azali kobunda. Ba détournement oyo ezali kosalama na kati ya gouvernement ezali ba plan planifié mpona kodétruire ye a travailler te. Parce que aye kokuta déjà na kati ya donc na partout na nini na biso na dans le pays, partout dans les institutions, surtout, il y a des traîtres, il y a des Rwandais, il y a partout, bango la bango, partout, dans les médecins, bango, bazanga kate, aucun armée, bazali, na université, kuna, bazali. Donc, alors, bilo, qu'on a surtout un grand boulot, ya kosakanate, pour fatia sala yango, siko baza koluka ke no lokola baye ko comprendre ka prendre conscience aza kolinga bongsa mboka na ye yango moni désordre na bazolinga baboma ye azolinga construire banzela na baintérieur mpo nini l'état bakamne banoleka na baintérieur aye babandi kobongisa bacentre ville banzela oyo ezali déjà touché babetabeta yango babongisa yango kitoko ekóma na banorme ya malamu mpo bambouteillage esila azwi occasion ya kosine contrat mpo basala mwa métro mwa biloko ya mike mike biloko wana nyonso tu baétranger balingi yango te bango mpo na bango il faut biso tozalaka bazoba congolais akende classe te congolais faut todétruire génération de génération na ye botala 18 ans mobimba ya Joseph Kabila bokokemake ke badésordre esalami mingi balobaka ono baekole ezalaki na problème te baklasse bato mais bana yango bango wana lelo baba bakuluna Félix azwi pouvoir pas même 10 ans mais 18 ans oyo eleki wana bana na baki ndenge nini soki batangaki babusa yango bazwila wapi bakenda wapi bandeko mboka na biso ezali détruit mboka na biso ezosenga ke il faut vraiment totelema makasi Werason landa exemple ya Thames Baby oyo asali rôle moko monene aboyi na ye kobeta na Rwanda annulé concert na ye yo mpe en tant que congolais annulé concert ya le 15 lingaki ya solo olakisaki non oza vraiment vrai congolais Union européenne bango bato bali kosoutenir Paul Kagame à 100% minduki na mbongo bali kopesa ye ba 20 ba 30 millions bazali kopesa ye po adestabiliser RDC bango susi na bango Goma wana baexploite baminere nyonso tu mais Congo abimisaka 60 millions apesaka Rwanda bango batongaka na bango barenie Paul Kagame azali koprépare mwana na ye baprésident africain il faut faire attention tant que bozoya na politique wana bozwaka bana na bino botiaka bango na bapolitike bango bakóma ta biso bakonzi na bamboka wana tozomona yango mpa saso partout yango faci beton il faut kokima politique wana tomonaka Laurent Désiré Kabila asaki erreur abi o
Joseph Kabila ye wana tikaleka akomaki wana bandeko na ngai toyebi sore ya Joseph Kabila ti atiki pouvoir biso toyaka kaka koloba Kongo ezali mabele na biso nzambe moto apesa biso mabele wana mpungu tulendo mabele ya Kongo ezali ya efumuki mbangu amuna pasi na mabele wana 30 ans ya prison 30 ans mpo na Kongo kaka 30 ans avandi na prison aliaka te fimbu chaque jour mpo na makambo kaka atali tata nzambe mpo aboyaki na ye oyo abemindele bayaki na yango 30 ans balingaki baimpose biso baimpose ye me ye ayaki na miso na ye yo so mona moto aye na miso na ye yo oyo impose ye akolinga te yango mpe aboyaka ti akinda akenda na ye me lelo nkombo na ye tikala nkombo ya bato baboma ye bakenda ofele nkombo na bango ebunga bato nyonso babomaka fumuki mbangu oyo babetaka ye fimbu toyebi bango kutu te me nkombo ya fumuki mbangu te lelo eyali bato babetaka jésus base te oyo babomaka ye babeta base te toyebaka bango donc miso ya moto ata ndenge nini okoki kolongola yango te biso baoyo toye mpo tolobaka eza fumuki mbangu moto apesa biso mission donc mission na biso ezali koloba mabele ezali ya bakoko na biso ngai nakumisaka félix te président félix azali président na biso ya république démocratique du congo il faut nalinga ye parce que c'est notre président mais kolinga oyo ngai nalingaka liboso ezali mabele mabele ya bakoko na biso oyo ye azali kodirige ezali mabele ya bakoko na biso président nyonso akoya na congo azali soye le bienvenu tokokumisa ye président de la république en tout cas mbela tobeteli yo yango wana masolo tomemeli bino partage video abonnez-vous nzambe akopambola yo kimia nzambe ezala kati na biso biso bana ya congo en tout cas tobundela mboka na biso mboka ya congo totika yango te parce que c'est notre patrie nzambe apesa biso mabele ya congo en tout cas tolinga yango tolakisa bolingo na biso na mabele ya bakoko na biso nzambe akolakisa bolingo na ye kati na biso bakoko na biso mpe bakotika biso te bawazalendo nzambe azala na bango minduka ekende babunda na esprit toujours ya nzambe ya bakoko mpo mabele ya congo eza ya biso bana ya congo central tozala toujours bomoko toyebi ke traître na biso mosusu Sassou Nguesso ye apesi mabele epai ya batuti rwandais mpo te ya solo basala babase na bango so mpe bakolo na bilanga ya lokuta toyebi te mpo nini bayeba kokota nzela ya maluku kasi ya solo bandeko yango ngai nalaseka mbela président de la république petela peuple masolo ya propre ndenge Laurent Désiré Kabila ayebisaka peuple na ye à l'époque peuple bimaka na ndenge akosakana te alors kofaiblir peuple te na likambo oyo etali bitumba oyo diplomatie eza nango malamu ke me keba parce que diplomatie mpe eza mbele ya mino mibale betela peuple vérité baoccidentaux bakokenda yo epai te yebisa bango vérité ta likambo yango ezali boye biso tokozala ageno te na barwandais yango nde peuple alingi mpo peuple telema chaque jour mpo badefendre mabele oyo nzambe apesa biso nzambe apambola bino ezalaki bino ya bino pardon ndeko kongo alenga mwana fumuki mbangu merci mingi na badiaspora na bamarshe nyonso bosalaki nzambe apambola bino malgré biso tozali mosika awa na allemagne tozali kozela mpe marshe ya monene baresponsable oyo basalaka yango basala biso tozali bato oyo tolobaka mpona makambo etali congo tozali kokontinue koloba merci mingi nabosani te bandeko kuna na kati ya rdc bana kini bana tchango de partout esika bozali bana congo bamarshe eza partout bana goma amujambo toza na bino na motema vraiment toka toyebi ke ndenge kaka bino moko bozoboya na bino baautonome baboyi na bango nanga échoué parce que baautonome baboyi union européen baboyi baautonome bakolo mabele baboyi parce que barwandais banyokoli bango mingi babomi bango
bino bato bopesaki loi wana basala bango ndenge wana union européenne bamalsacre bango bakata bango donc bathéorie sauvage nyonso eleki na kati ya congo union européenne responsable na monisco kimia ya nzambe ezala kati na mabota na bino ezalaki ya bino ndeko kongo alenga mwana mfumu kimbangu Fachi Beton président notre président telema toujours kolemba te dénoncer yebisa peuple vérité peuple bimaka chaque jour ba prendre conscience to kotisa esprit patriotique ekota kati na biso ki patriotisme ekota na mabele ya Congo debout congolais nzamba apambola bino matondo mingi